bato nyonso batravaillaka na kati ya Gémidor toujours nasengi bino kaka lomoni ya makambo tu ezokende kitoko ndenge ezalaka kaka totambola mwa moke ingénieur tokatisa mpe na ngambo ya Angola bato batala na ngambo Angola oyo ya biso omona mpe misala ezosala balobi bango mpe bangolala te komona administration ya monene boye ya frontière ya lufu wana Angola awa en tout cas nasalaka effort ya kozwa mpe bapatrimoine ya mboka oyo nalekisa yango na bafilme na nga na bagaki na nga na baémission na nga mpo eza baplace ya kitoko ya mboka tokobomba yango te donc merci beaucoup napesi bato oyo balingaka Gémidor TV bambote bosabone vraiment bosabone mpo makambo ya boye ebandi makambo ya boye ebandi bato bavanda na wambo bomona wambo oyo biso tobengaka baimmeuble kua babondingi banini ya bakilamba omona basite oyo batongaki na ntango kie ok RDC mpe soki tolandi baexemple wana eza na Angola RDC ekotombwama des pays frontaliers ezalaka na mwa nini moko boye koenvie kua ntango moninga asala eloko ya bien bino mpe fo bomoka bosala eloko ya bien donc toza na lufu makambo ezokende kaka kitoko ingénieur mulumba kama bamer faina tika $50 soki nga na ye na $150 nasomba biloko na ngai ya koteka alors nakenda nasomba biloko ya $100 na perdra depuis jour wana nazonga so frontière te mpo nasala cop mpo na papa wana ipare ke aza mpe mokonzi nga nayebisaka kaka pa nzambe na nga ntango nazongaka na bayeke que son âme repose en paix ndenge nakei soki na mbongo na ngai oyo naki osomba ntango tozozwa baimage or ke ye azolandela biso soki oza moyibi te soki oza na yo mutu normal comment c'est possible papa wana coince biso to efface video wana mpo elongi ne ekoti papa wana aza nani en tout cas ngai numero na ngai eza wana na osenga bakondition bakolanda video oyo batenga ngai na koya ti na frontière mpona kodenonse papa wana aza na frontière aefase biso image video mobimba oyo tozwaki tolakisa ta patrimoine. Gémidor, la télé number one. Gémidor, c'est la différence du monde médiatique. Gémidor, la télé number one. Gémidor, c'est la différence du monde médiatique. Gémidor, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Montrez amis intimes, la vie change avec Gémidor. Gémidor est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Gémidor, oh, l'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo. Gémidor, la chaîne par excellence. Gémidor, Gémidor, la télé number one. Gémidor, c'est la différence du monde médiatique. Gémidor, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Montrez amis intimes, la vie change avec Gémidor. Gémidor est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Gémidor, oh, l'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo. Gémidor, la chaîne par excellence. Gémidor, oh, numérique. Gémidor, oh, number one. Gémidor, on vient se communiquer. Gémidor, ah, TV. Gémidor, Gémidor, c'est les raisons de la vie, les raisons les plus fiables, les raisons les plus fiables.
Oh, monter Amieti. Amieti. La vie change avec Chimido. Oh. Chimido est number one. Chimido la différence. Chimido y'a des ondinga. Chimido est kanga solo. Ma image puissant. Fiabilité. Chimido est le number one. Chimido, c'est la différence du mobilité. Chimido, c'est le meilleur chaîne numérique de la planète. Merci beaucoup. Babi Soso Pembe, Azanga Rambogate, MK Fande, Azawati, Azana Kati ya Lufu, Nakati ya frontière ya Munene ya Congo. Frontière internationale na mboka oyo Angola biso tozawana na yengai mokote na ye vraiment na ingénieur Mulumba oyo ya bino boyebi toye tosala nini toyeba nini oyo elekaka na frontière toyokaka kaka bato bapetela biso masolo taka sere leki makambo boyeleki mais biso moko toye pena sur le terrain mpona koyeba nini oyo elekaka na kati ya lufu toye kokuta lufu kimia tokuti lufu kimia totuni tose renseigné bato bayebisi biso ke non mibeko ekoti na lufu bato tonde komona baosa batracasserie na kati ya frontière lelo oyo baza lisusu te na bokasi ya général moko asalaki bato surprise awa na kati ya lufu nde esalaki te balongola vraiment bato oyo basalaka tracasserie awa vraiment moto nyonso aza na mposa asala commerce na ye aya kovisite lufu oya lufu na biso ya kitoko botala bâtiment oyo ya DGM ya DGA. Donc on sentit vraiment qu'il y a une frontière qui toko. Donc tout ça a vraiment la carte à bomba mabe ceux qui te aussi et ça mabe image ma poste en raté vidéo ya moi nezo la kisa ingénieur Mulumba na dit ko otambusa la caméra pour na la kisa bato monene ya frontière awa to ça na nambu ya RDC. Alors to okendela bino bena malende to kota na bino na ngambu ya Angola tomona pe neni makambo ngo ekendaka neni événement ezokende. Merci beaucoup, merci na président Fachi Béton kopesa bato administration ya boye lufo biso toyebaka lufo tolekaka nandimi te. Alors ezosengaka kobongisa mwa biloko moko ya mike balese ale bakomba bato oyo bamona ondeye ke lufongo ya bango nde kongo ya bango omona pena otangi foto omona babarrière moko boye bacreye ya lokuta. Alors tomoni pena DGM na biso balakisi vraiment ke baza baintellectuel tomoni DGA tomoni batutu baactivité nyonso elekaka na frontière to na banini na baéroport oyo etravaka awa. En tout cas kitoko makasi frontière propre banda kokota ti kobima frontière kitoko baya ya tout baza mpe ya kosepela ndenge ezalaka kaka na makasi ya Fachi Béton. Congo central toujours gouverneur na biso Congo central toujours ya likolo bota pena makambo yango bakondisa biso ya DGRK bakondisa biso ya DGM lufu oyo nga na yo kaka na lufu oyo nalekaka na lufu oyo nga na ye eza vraiment différent. En tout cas félicitations na la police oyo namoni awa eza la police moko éduquée. En tout cas général oyo ayaki awa kombo ne nayebi te bato baza na kombo na ye oyo bayebi kombo na ye. En tout cas bakomela biso kombo na ye to féliciter ye eloko oyo kuti na lufu du jamais vu. Donc nzambe azwa lokumu Congo ne tokendele déjà ekendele yango bien avec Fachi. Donc makambo yango déjà ekende bien po désordre ezalaki na lufu mutu moko ta oyo kosupporte yango namoni baya ya tout na bapoint na bango bakopera baza bashege baza bato oyo mpe balekisaka bato na bandenge bazali na asir ingénieur Mulumba yo moko sala pena mosala na yo oyo okosala mpona kosepelisa bato tu. Donc yango nalobaki boye biso tokovanda te biso tellement tolobaki ke tokoya lufu Gémidor TV tolobaki ke tokoya lufu na makasi ya PDG na biso Papa Deo Nzinga eza ke tozawa pena na lufu mabele ya bakoko zwanga pena ntina makolo naza na poussière parce que Afrique c'est comme ça naza pena na kati ya lufu bato nyonso batravaka na kati ya Gémidor
toujours nasengi bino kaka lombonia makambo tu ezokende kitoko ndenge ezalaka kaka totambola mwa motu oyo ingénieur tokatisa mpe na ngambo ya ngola bato batala na ngambo angola oyo ya biso omona mpe misala ezosala balobi bango mpe bangolala te komona administration ya monene boye ya frontière ya lufu comment c'est possible bango bakotikala nsima bango mpe baza kosorganise bango mpe bazobongama bazotonga deja eloko mpe ya monene boye nde ezalaka c'est l'Afrique qui gagne c'est l'Afrique qui gagne ntango angola tongi RDC pa tongi esalaka bien naza sur na kati ya angola tokolakisa bino bapredo oyo biso tobengaka baimmeuble kua babulding banini ya bakilamba omona basite oyo batongaki na ntango kie ok RDC mpe soki tolandi baexemple wana eza na angola RDC ekotombwama deux pays frontaliers ezalaka na mwa nini moko boye donc koenvie kua ntango moninga asala eloko ya bien bino mpe fo bomuka bosala eloko ya bien donc wana lufu makambo ezokende kaka kitoko ingénieur mulumba kama bamerci ebele namoni mpe movoto na kati ya frontière donc naza surpris nakutani na movoto na frontière nakutani na sephora na frontière nakutani na bato ebele na frontière awa lisusu mpe bakombo eyebani te namona bango na lwanda mais basalaka kope na bango awa donc bapère de famille basalaka kope awa alors organisation oyo eza na kati ya lufu en tout cas nzambe azwa lokumu merci tozotambola mwa moke baolakisa bino susu mais benda oyo eza péage benda oyo ingénieur benda pena wana eza péage place oyo mituka bayakaka fo futa mpo eleka naosanti ordre ezali même na ngambo ya awa même na ngambo ya kongola koya na biso omoni ke mwa makambo ezali pena kitoko bayambi biso kitoko tokoti babiro tozwi badokima na ndenge ya ngola oyo ezolakisa batemps oyo toza nango babengaka yango zeba natangela bino yango jeton babengaka yango jeton oyo ezalaka na 72 heures wana okoki kocircule awa kaka na frontière ya lufu ovandi na lufu osali nyonso après ozongi donc eza mpona kocircule eza lokola permis moko boye oyo ezopermettre motu acircule à l'aise na kati ya frontière donc boye déjà c'est bon angola congo toujours moko tosimbana kaka nde tokosimbana boye atike tokosepela komona mpe nde nini administration soki mpe tokozwa bato tokotuna bango mwa motuna totuni ye mwa motuna esala mpe bien me mingimingi totambola na wa mwa moke merci ingénieur ngolonga kumba ngai donc toza sikoyo na kati ya angola touti RDC tozotraverse tokota sikoyo na kati ya angola oyo nyonso boomona oyo eza nouvelle bâtiment donc administration ya angola oyo bazosala ya sika yango oyo binongo bia bomona bayaya ndeni balukaka mbongo botala nde baokimisa moto oh là 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 là. De retour na kati ya Luanda, Luanda mabele mame awa wae pai awa naza pena na kati ya mboka na ngai na kati ya kapolo yango oyo bolanda ngai te wana ezalika kosaleka netika ke na obeta tour na bakini nangaka na bouger bato donc nangaka na bouger bato ndenge ezalaka kaka masolo akini mpo comprendre wana banoko baoleka na bango bamonika bakoka kosupporte makambo te banoko bakoka kosupporte makambo te mais tozali na Luanda na ingénieur mulumba tokomaki na biso très bien tokomi kaka na ntongo lelo na bibo olala te fo tosalaka nde makambo yango ekendelaka lufu elekaki kitoko makambo tu kitoko mais
Mais en tout cas toloba te soki tolobi te banani bakoloba mpona mboka na biso quel que soit toza na kati ya mboka oyo epercha biso oyo toza na baracine nango mais mboka oyo ngai MK Fande Madoda nabotami natangi nazwi diplôme na ngai eza na RDC Congo eza mboka oyo epesa ngai oyo esala ngai lelo nazala. Alors soki makambo ya bien biso baoyo fo tolobelaka yango biso tolobelaka yango ta tomoni organisation mo ordre moko ekoti na lufu tokitaki na ingénieur Mulumba mpona kozwa baimage mpona kolakisa ndenge nini ordre ekoti na lufu tokoti na lufu totamboli bato babengaka bato mpona batrakaseri totikala komona bango te mpo makambo nyonso eyekende kitoko Faci Beton président de président apesaki déjà ordre mpe namoni bakonzi ya DGM merci bakonzi ya DGM vraiment na mosala na bino na senti ordre namoni na DGRK namoni baservice tout ezalaki wana kitoko mosala kitoko mais eza na bato baza na bamauvais cœur eza na bato baza mitema mabe envers république baza wana na lufu bato wana fo kolongola bango bato wana fo kobengana bango tokomi na lufu kitoko nzela kitoko concert kitoko akei kitoko banda na ngambu na biso ya Angola tina ngambu na biso ya Congo makambo tu kitoko tosilisi tozwi baimage oyo bino bouti otala wana eza ndambo baimage oyo vraiment tozwaki esu ya mingi boyebaki baimage wana ti botali yango te mpona mutu moko un papa un vieux papa moko mona ye bo aza responsable mais a causé eloko moko na frontière. En tout cas na otia photo na ye te naza na bafoto na ye mais na otia yango te mpona korespecte kaka banorme tout soki via kochange te eya mabe parmi bato basali makambo mabe na frontière papa wana mpe azali nalandaki ministre na biso ya intérieur ministre na biso ya oyo asimbi justice ya mboka na service nyonso ya sécurité ANR la police tout mibeko ezake so mutu aosala eloko moko ya bien te sur le terrain ou bien telemi aosala mafia oyo babengaka escroquerie surtout na milieu ya frontière mutu tout faut agarder bande na ye ozala na poste so tomoni na minute wana na frontière mutu aocircule seke osala cope moko boye bakofilme yo alors biso ozalaki na position ya kofilme mutu te toyebaki mpe teke mabe ezoleka na frontière tomoneka ordre mais papa wana azalaki parmi bato oyo basalaka mabe ntango tozozwa baimage or ke ye azolandela biso soki oza moyibi te soki oza na yo mutu normal comment c'est possible papa wana coince biso to efface video wana mpo elongi ne ekoti papa wana aza nani en tout cas ngai numéro na ngai eza wana na osenga bakondition bakolanda video oyo batenga ngai na koya ti na frontière mpona kodenonse papa wana aza na frontière aefase biso image video mobimba oyo tozwaki tolakisa ata patrimoine na biso tolakisa frontière wana oyebi ke frontière moko kitoko na baniveau wana natala yango mingi na bafilme ya mindele lufu na biso moko tolobela yango te biso tolobelaka makambo oyo ya mabe ezosala na mboka omona bato ya bongo baza parmi bato oyo bomonaka bavideo mosusu ebimaka ya mabe ya mboka bango mutu bapibliaka yango mais aza agent avanda na ye nyonso wana mpona konuire mosala oyo président de la république azosala mosala oyo baministre badescendant donc nde tolobaka ke président de la république aza lokola nzambe même nzambe na organisation na ye asalaka ye moko te azwa baange aposa bango sur place baange wana baza lokola baministre na ye oyebisaka mpa nzambe te nzambe akotinda nde ye ndenge moko monaka na baministère wana ministre ya intérieur oyo atali azokontrole intérieur ya mboka atali na bafrontière na biso ya mboka ye moto azodirige ozwi baministre ya justice oyo azotala makambo oyo ya justice na biso ya mboka justice oyo etebaka ta molai aye aozongisa mibeko mais comment c'est possible bato oyo kaka baotravaille na bango wana mutu baoboma mosala
Donc ba ministre on a besoin de quoi ba ange, faut qu'on respecte ba ange. Pour président de la République akoya ko sala te na part au état intérieur sans que aller capable ya ministre intérieur. Donc si vous comprendre déjà que na olo ba yango na zona candidaté mais na olo ba pour na souci ya mboka na biso. À l'époque na 2013 2014 na kutana na makamba boye na lufu mais na ya koluka papa wana na ba 2020 ba bisinga déjà kufa na ya na lufu na $150 wana na continuer na IEC pour kaka esala ngate na raisonner mais eloko te papa policier eloko ezate na $150 oyo na kota copie ya lufu na sombaka biloko na nga na lufu na kutana na papa moko lokola kaka papa oyo akufa akanga ngai ote oyokatisa kaka Angola na bisi na okatisa Angola ndenge nini so na okatisa Angola na koyela mikanda na ngai oyo ezosengaka na kati Angola eske elongi oyo omona ngo boye eza elongi moko boye ya batrafiquant eza elongi ya banani papa wana akangama na ngaka akefuna tika mpona andimake na kozonga faina tika $50 so siko nga na ye na $50 na somba biloko na ngai ya koteka alors nakenda na somba biloko ya $100 na perdra depuis jour wana nazonga so frontière te mpona sala cop mpona papa wana il paraît que aza pe mokonzi nga nayebisaka kaka pa nzambe na nga ntango nazongaka na bayeke que son âme repose en paix ndenge nga nakei soki na mbongo na ngai oyo naki kosomba biloko ezalaki mbongo moko boye nalingaki nasala oyo ye akanisi c'est bon mais soki eza bongo te nzambe na likolo akofuta ye merci nayebi ye naluka ye mpo nayebisa ye ve makambo osala me bayebisangaki akufa ntango osala na frontière boyebaka frontière ezali porte to monoko ya mboka eza na bato ebele bayaka na frontière wana toyebi banationalité na bango te alors mboka mpo bayeba yango très bien bayaka nde na baplace ya bongo baaéroport banini ntango bino bozwi espace lokola aéroport bozwi espace lokola frontière ya lufu boye bosala batrafic ya mabe mpona kobebisa réputation ya mboka to kobebisa oyo nyonso bakonzi baosala eza mabe papa wana na kodenonse ye ndenge ayefasaki image na biso na telefone mpo alobi ke bafilme ye image neza na kati me tozolobela mboka touti mosika na Luanda tokiti ti na frontière tozwa image mpona kolakisa image ya mboka na biso kitoko yo papa moko boye soko oza policier soko oza nani oyo bafilme yo oyo efase baimage image oyo nayebi ke ekomela bakonzi na fo nazwa appel fo naya kolakisa papa wana na lufu oyo efasaki image na biso fo naya kolakisa ye donc mpona korumela te toleka mwa moke nasi tomoni ambiance eleki kitoko ambiance vraiment eleki kitoko lufu na biso yango wana kala toto tokoya lisusu mpona kolakisa bamakambo mosusu administration en tout cas bokangela biso motema te surtout na DGN bokotisa biso ntina babiro na bino tomona ata ndenge mosala yango esalamaka ezosalama kitoko tokende kote ya douane tomona mpe ndenge mosala ezosalama na douane esalama kitoko bokomprendre awa toa na Luanda bana chiki balataka boye baoleka na bango napesi pulutu na ngai vraiment pulutu na ngai akenda donc bambote ebele donc napesi bato oyo balingaka biso bambote donc toza pena awa tokoya lufu mpo biso mosala na biso yango biso oza wana te mpona kobimisa image moko ya mabe ya mboka toza wana mpona kolobela mais place oyo mpe makambo abi eza te fo tolobela kotala no awa ingénieur Mulumba en tout cas fo accompagne ngai tokende nanu na kilamba bomona nanu kilamba wana ndenge batonga yango soki mpe président Fachi Beto amoni to batongela biso eloko boye na maluku ezala bien eza bien tokende awa na kati ya Luanda totala nanu ndenge baotonga donc awa tobenga yango strada bamakadame na bango ndenge baotongela yango na niveau ya lelo omonaki lelo na kati donc koloma awa na bayiro frontière toke boye tina nini awa na nini omona makadame na bango façon esaleli mais ça ne va pas faut tolobelaka mpe bamakambo mosusu mpo esala bien nde toviva awa na Angola
Webelo nini le kanakati Angola. Peuple angolais, quel que soit nini, alingaka mboka na ekoleka batu, tout, koleka mutu tout. Donc ça on a président mobote peuple alingaka ye ke alinga. Na Angola, soki osali, omoni batu bayaka na nzela ya frontière nzela makolo. Batu bakangaka bango bakenda ko présenter bango na la police ezaka ba soldat ezaka ba civil. Civil dans le monde déjà que corps étranger moko kota na kati mboka abi o mboka na ngai mais biso na Congo to na facilité moko boye omoni pena ke batu moko boye ba ye na kati mboka na bino mais ba pesi on fisque $100 OK bana bazana $100,000 mais ba pesi yo $100 o lekisi na obango mais ya mafia obimisi bango pe isuli banda mboka na Angola ça ne passe pas, ça ne passe pas. Biso banda to yena mboka oyo banda na fanya mboka oyo non na sala copie ya nini te ba kopo oyo kaka ya oyo ya bon termini ba kopo ezaka ya mafia non na sala kopa mafia te parce que na yebi cause ya copie ya mafia awa eza ba banda na ya mboka oyo bino na Congo boyebi ke bazali mais si lelo ba na prison ngana na mona bango pona nini bakangaki ekaka na eloko moko asimbaki basimbisaki a copie ya mafia soki bakuti yo nango malgré mafia esalamaka mais so bakangi yo na kopa mafia ok na boya na ngai un jour nalala te na kasho moko non nakota kasho te nalandelaka vi na kaka na logique trois chemin nazwi te donc nzambe ye moko moto ayebi. Alors lelo yo kangeli président de la République motema okangeli ba konzo bazo sala pendant 5 ans motema donc na 5 ans wana pona yo Congo évolué te na Congo na quartier moko bato na terrasse te poso batongi même terrasse ezala ye mutu atongi sakiango non comportement oyo en tout cas tozwa yango totia yango na se comportement oyo tozwa yango totia yango na se ya nzambe aopambola biso donc place tout au kende soki esengaki tozwa image ya mboka mpona kotombola mboka tokotombola yango ndenge towana Angola awa en tout cas nasalaka effort ya kozwa mpe bapatrimoine ya mboka oyo nalekisa yango na bafilme na nga na bagaki na nga na baémission na nga mpo eza baplace ya kitoko ya mboka tokobomba yango te donc merci beaucoup napesi bato tout oyo balingaka Gémidor TV bambote vous abonnez vraiment, vous abonnez pour makamba boye ebandi, makamba boye ebandi, bato bavanda na wambo bomo na wambo, mboka ya Chino Mandefu, mboka ya Manda visor ya bamanda, visor ya bamanda kata motema donc amega de newade, ya leo makobo bana wambo nyonso na pesi bino vraiment bambote na roya wana na ingénieur Mulumba pour na kolobela pour na kolakisa wambo mboka kitoko mboka malele. Vous comprenez? La idéologie est bien, il y a un peu de mboka ya Ibrahim Kashita, ya Maman Mefi Kashita, na kata lupangu na wila. Turoyawana, maramutu et kende kitoko, émission na bino les œuvres. En tout cas, vous partagez yango, et ça la bien. Donc, on nous a pour ça, pas nous délayer, pas péter les solos na yé, tout la qui ça, maison d'habillement na yo, tout la qui ça, maison na ya bilokos. En tout cas benga biso bato bazana ba cyber café surtout makambo oyo ya développerie bo benga biso to kolobela yango bato bakoya bato bazana ba agence de voyage ya voyage po biso na Angola agence ya voyage za lokola ba boutique eza epele soki sérieux ezali biso to kolobela yango awa so sérieux ezate bo benga biso te pour retour ezongela biso te donc joyeux anniversaire na papa Deo Nzinga na pesi yo vraiment bambotama elamu na yo nayebi ke tozo fêter kaka toujours mwana no esilite donc oyo eza mwana yo sepela donc nzambe alingaki yo apesi yo mokolo lelo ozala ebele bazisuple de vie baza na bambongo ebele baza na bacoffre fort
mais lelo baza te naprofite kopesa bato balingaka mbote papa Koveli Malonga napesi yo bambote papa Honoré Mwanza passeport rouge napesi yo bambote bisika ozali losa Carlos Masamba na kati ya Brésil napesi yo vraiment basalam ebele au général Adam Mabungu ya badan napesi yo bambote nabosani te masa nanga Jérémy Pilar ya bapilar toujours bambote na yo donc plein de bonnes choses quoi bobenga bokomela ngai sur place wana na se na ba commentaire on nyonso bolingi ba remarque na bino ba félicitations na bino en tout cas bobenga nga oyo nyonso na posa ya matériel na azana posa ya caméra ala posa ya ordinateur ala posa ya biloko nyonso oyo tadi ya technique ya kosomba benga biso soki pe oza na posa ya kolowe ou bien tosalela au service na anniversaire na yo mariage coutumier religieux église makambo tuko boluka bobenga biso tokozala wana ekozala bien donc napesi bato tu balingaka MK Fande bambote bisika bozali donc nape nalingaka bino ndenge bino bolingaka ngai naosalaka mosala na ngai ndenge ezosenga natiki bango bawela nini visibilité oyo afande ntango napengaka Congo Jérusalem ya art ya théâtre ou maboke ya bato mangala Congo za Jérusalem soko niati Jérusalem te c'est que oza chrétien te mais biso ngala banda makambo oyo ntongo 2018-2019 mpona koluka visibilité lelo namoni mboka mobimba na ba chroniqueur na ba journaliste na ba artiste baoluka visibilité na Congo. Bravo merci courage mpe na baoyo na bake Congo te visibilité na monde artistique nde bapetita nga meme petita ngai Iroman bauti mpe koluka visibilité na bango. C'est bon artiste faut bouger ndenge ezalaka kaka nga mpe mutu na ye na idéologie ya baprovince kota bima lelo mpe namonaka baartiste baoprofite mpe basala yango lelo tokoti siko makambo oyo na bafrontière donc ingénieur Mulumba mpona koganye temps napesika bato tu bambote nalingaka bino ya tro check. Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Je m'idore. L'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo Chérida, la chienne par excellence Chérida, oh numérique Chérida, oh number one Chérida, oh bien se communiquer Chérida, ah TV Chérida.